Bonjour, Bandeko Bolingombo Tenabino, vous allez bien, Kolanda, Rango TV. Qu'est-ce qui se passe? Lelo, Masolo et Zaline Dengenini. Masolo et Belé, Masolo et Zaline Belé, Kassina, Yaki Kaka, juste pour appeler Sabino quelques titres clés. Na groupe Nabiso ya presse, ya bato ya Nabaninga, ya Kinshasa, ya monde entier, bato ya Bamboke, Belé, Belé, Tozagana Yango. Ba nouvelle, les akuni Belé, 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 Belé. Mais avant tout, na Kolekana, na Masese. On a koyeb Sabino esika wapi tozali na makambo ebele. Makaku alula kosakana na nzete. Kasi mokolo akendaka kote nzete ukauka. Vous connaissez la suite parce que makaku asukaka akpeyaka na se. Donc vraiment bimpanga nzanyo soza kosala yeba te mokolo mosusu ozwa mbano na yo. Balobi boni lisusu. Ata moto azwa vaccin abanga kaka kozoka mais asana vaccin à tétanos akobanga kaka kozoka parce que kozoka soki moto azoki makila etangaka moto moko akokolinga makila na ye etanga pamba te bandeko babolingo maloba mana mazali ya bato ebele kasi na koyebisa bino na suka epai wapi bokokuta maloba wana bandeko babolingo tolobi nini moto na pusu atambusaka amemaka pusu kasi jamais ye moko amata na pusu ata mwana na ye amataka na pusu te. En tout cas, moto apusu atamusa apusu mais ye moko amema ataka na pusu yango te. Innocent mowei. Oyoki? Innocent mowei. Nyoka akosaka Eva. Kasi yo nani akosi yo. Okomi bilobela bo. Yo nani akosi yo. Nani akosi yo. Innocent mowei papa. Moto mosu akomi kotambola na garde de corps. Yo tambola na garde de corps po anini yo ozali na problème na moto te. Olobi oza na problème na moto te pe okomi na bagarde de corps. Ya nini yango kokomi kotambola na bagarde de corps. Eza somo. Donc vraiment libaku ebeta makana eloko oyo lisu amoni te. Soko lisu esi emoni libanga lokole kobeta libaku na yango te. Mais yo oyebi te ozali na maladi. Oke kobima na moto lisusu. O azali normal. Et puis moi si yandeko na yo. Est-ce que c'est malamu? Maloba wana boko kango quelque part. Bu na file par bi moto nyoso azali na problème ya love. Bon ça na ba problème na yo ya love bongo simanango otalaka oya bato. Moto nyoso azana problème ya love. Tata mwasi pe azana problème ya love. Balobi moto nyoso azalaka na problème ya love parce que makambo ya kaka na bolingo boyebi makambo ezalaka matakita. Esengaka nde kobungisa po etozala ndenge moko na baye bazangi ba problème mais ba problème yango nde soki elandaka nango bato nyonso. Olambaka mbisi ukamate otie mbisi ya ukako ya poussière na bula deodorant donc ezaka ya poussière bato bayoka solo bayoka pena solo mbisi ya ukako na kati kuna mbisi ya ukako eza te ozoyoka makambo vraiment makambo eza bongo donc na bula deodorant solo la makambo eza matata sala kaka lokola vraiment mbisi donc so ezobimisa solo kaka lokola mbisi eza na kati me mbisi eza nango te voilà quoi tala susu likambo oyo moto oyo azali koluka nanu lipa ya komela ti yo kobetele basolo ya kosomba lupango non ebe wana yali maloba oyo bokokuta na balle de match elobi nini balle de match album ya JB Mpiana ezali koya bo télécharger déjà boyebaka côté bokozwa yango batata bamama bandeko nalobaki na bino masolo ezali côté ya presse esika wapi tozali kosolola à partir ya Rango TV esengi na bino bo s'abonner en tout cas tozali na posa ya babone mingi bandeko babolingo po ete tokende de l'avant tozali na besoin na bino yambo tokenda o like o s'abonner pe o cliquer na ngonga pona yango. Voilà penza et ça la kabiso plaisir. Un grand bonjour à tous les amis de Manchester.
Tulingani mingi, tulingani trop, mais en tout cas, kozala na motema malamu ezalaka nango bien. Motema malamu efutaka. Alors, batata, bamama, bandeko, soki na bina banda bien, na kobanda kopesa mbote na bato oyo bazali kosala ke biso tozala. Bato basaka biso tozali banani bamama. Bamama na pesi bino mbote mingi, en tout cas, kati na mboka Manchester, toutes les mamans, à quelque niveau que ce soit, nalbi mbote na bino mingi. Masolo ni leza koleka na Kinshasa, fonction publique na mboka Congo, balobi 100 000 agents, bakozala mécanisé na 2023. Ça, ce sont des titres oyo bokoyoka na Mbalayasima. Musique, Fally Ipupa est-il sorcier ou magicien? Question Batouni. Fally Ipupa, sorcier ou magicien? Voilà. Tous réunis pour descendre ont échoué hier au stade des martyrs. Ah là 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 là. Il y a certains qui parlent que Wata Azraki a échoué, mais Wata abetaki na bien. Kobeta bien, ils ont dit ok, mais le problème est qui stade de Tondaki Ndenge Yafalite. Ça, ce sont les racontars de la rue et ça se vérifie là-bas. Image Mosuso Tomonaki, vraiment, moi vidéalaki. Voilà. À tel point, à telle enseigne que Bakamata Batine Batonakati, il y a assez dans le terrain, puis Bakamati Gradin et Tiralaki vide. Voilà. Message à vœux, il y a un couple présidentiel et inspiré par journaux congolais au Ebimaki en ce premier jour de la dernière semaine de l'année 2022. Voilà. Échec à concert à Wata et ses sponsors politiques présagent leur 2023. Oh là 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 là. Non, bazo lié échec à Wata na bas sponsor politique, c'est-à-dire bas sponsor politique ezali à bata pouvoir. Selon cet article de notre ami Gramy Legrand, on va essayer de choisir l'article à Kotanga. Ba bêtise muso ezalaka tant to komaka na ba WhatsApp. Tant to komaka na WhatsApp ezalaka nango na ba erreur mo na message ezalaki à gauche otindi yango na droite. Na ba erreur lokwa biso atozala ba WhatsApp ou ezo lobela masolo mosusu. Parfois WhatsApp ya politique, mais moto muso ina makambo WhatsApp ya privé, makambo ya privé yena yango wana. Et salabite médecin moko azali kotuna question na moto atunie mbalasu ko régla ki ezalaki quand. Mais azalaki ne médecin azotuna mais ebimi siko na WhatsApp ya masolo mususu et pas la biso na presse ale. Et ça qui m'a bien dit, mais yo, nani, autour de bateau, médecin Ayaki, à s'excuser, qui a dit, je m'excuse pour ce message. Une erreur. Moi, c'est le docteur tel, comme on a dit, docteur Bill. A dit, je posais des questions par rapport à mon boulot. Par erreur, c'est tombé dans le groupe. Désolé pour ce désagrément. Voilà, donc, erreur, en gros, ça, la makara, tout mona, makambo, pebiso, dans le groupe WhatsApp, tout le monde a makambo, wana. En direct des stades de martyrs, concert à Wata plein à craquer. Batomusu Babi plein à craquer. La Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement. Bango Balobini ni Babi Bazako menacé de descendre dans la rue Soki. Jean-Marc Abound abimité na prison d'ici 2023. Soki Babimi si Jean-Marc Abound na prison Ligue des jeunes pour le changement Bakosala marche. Babi marche on est kozala Yamata ya kafu kafu. Fondation Humanité célèbre Noël au Home des Vieillards de Kabinda. Donc, Batoba Kanisaki, Baviar, na fête ya nativité, OEP, Batomosu, Balbit, Zalaka fête ya Satan, fête ya Mabé, parce que Jésus a botama na Noël. Mais sachez tout simplement que il est né un certain jour, même si on fête ça de mauvais jour. Ils ont un mot conventionnel, on s'en fout de Makamboao, Bafetarate. Wana Penza. Motona conviction na ye ezala nango kaka banda tobotama tobanda balakisa biso siko na kolina nulukaka ba mindondo tozali na tango wana te. Message de vœux à Moïse Katumbi en ce jour de nativité. Le prochain pense à la population de l'Est. Donc
le prochain, en ce jour de l'activité, dans le prochain président, dans le futur président de la République, M. Moïse Katumbi pense à la population de l'Est victime des massacres, celles victimes des inondations aussi, à Kinshasa et aux vaillants militaires de FRDC. Voilà. Jean-Pierre Kayemba Lobina Binonine, des généraux et magistrats mafieux s'arrangent pour spolier la concession de l'Église catholique sur Saint-Doué. L'Église est en insécurité. Le Pro 5 est au courant. Si rien n'est fait, cette semaine, l'Église va s'assumer menace de son homélie de la messe de nuit de Noël. Wana makambelka ki na mikolo ya Noël bazayi ko menacer que ba attaquer l'église wana. Bon, je ne sais même pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Non à l'infiltration, exigence sur l'identité conformément à la loi et le profil des candidats présidentiels de la République pour un vote utile. Wana Yali Bongo, interview à Médard Kankolongo après son enrôlement samedi 24 décembre na Kinshasa. Joyeux Noël à tous et bonne année. Wana Boye Biango, Touti Koleka, Ban Noël, Tozo Landa Mele, Toleki Christmas, Toza Okende na bonne année. Donc, bonne année na bino à l'avance. Bato Badego Landa Rango TV, bonne année na Batunyoso. Panique à Kigali, quelques affrontements et tirs à l'arme lourde ont été signalés dans plusieurs villages du Rwanda. Selon une source fiable, la sécurité du criminel Kagame serait menacée. Biruta, voilà, bato, tutaki, donc qui Biruta mta tutaki yango. Voilà. Nabandi, vous avez comprendre, on a dit dernièrement que, en tout cas, chute ya Kagame et Kozala Mosikate parce que vraiment, même les Rwandais eux-mêmes commencent à se sentir dans l'insécurité dans Mboka Nabango, qu'on change président pour Nabango et Kozala peut-être moi, et l'autre Balamo, Bako Zalapena, Namwa Kimia. Début d'enrôlement, Séni, les failles de Denis Kadima dans le déploiement des kits. Plus de 80% des centres d'enrôlement ne sont pas opérationnels à Kinshasa. La durée étant d'1 mois, c'est simplement de l'amateurisme et de l'incompétence. Ah, si vous avez bino bozé au kate, voilà, beaucoup bien abango, incompétent, binomoko. À 1 an du scrutin, 64% des Congolais favorables à un deuxième mandat de Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a beaucoup plus de chance selon un sondage, selon le cabinet américain Geopol. Fayoulou, 18%, même la course des challengers, mène la course des challengers juste devant Katumbi, 16%, et très loin devant Bemba, 5%, Kabila et Matata, 4%. Banderoba Bolingo, Ezali Kaka, sondage, wane ezalaka nango, échangeaka na yango, donc total yango, tina 2023, ce qu'on évolué, ndenge nini. Mais comment accepter la honte? Très honnêtement, c'est le lieu et le moment de poser la question de ce qu'il faut pour que 25 ans après le retour du pouvoir de M. Sassou Nguesso, on puisse offrir enfin un courant continu à la capitale congolaise Brazzaville et à Pointe-Noire, la deuxième ville réputée être la capitale économique. Cela pose la question du sens de la prise du pouvoir par la force à la base. Donc il semblerait qu'il n'y a pas un projet de développement du pays. Si oui, cela se passe, semble-t-il, par la restauration de tout ce en dehors de quoi il est difficile, voire impossible, d'aller vers une réalisation du pays. Un petit émirat pétrolier de moins de 5 millions incapable d'annoncer un décollage économique. Que convient-il en dire? Savez-vous?
En tout cas, match eza mabe na Brazzaville, makambo ya courant, kaka Pointe Noire na Brazzaville, nde batie makambo ya courant eza kitoko kuna. Voilà. Tozongi na sujet mosusu totangaki te, tolekisaki yango, tolingaki totanga yango na suka. Mais nakorapele bino mpona bato balandi biso na ebandeli te. Makaku alula kosakana na nzete kote nzete eza ya mai, mais mokolo akendaka na kote ezali na nzete ya kokauka. Vous connaissez la suite, makaku akweya. Donc oyebaka te makambo nyonso ozali kosala bimpanga nza nyonso kosala okosuka mokolo mosusu okweya. Ata moto azwa vaccin abangaka na ye kaka kozoka. Ata ezala vaccin ya tétanos. Tétanos akobanga kaka kozoka. Article moko sepelisa ingezali masolo ya Fally Ipupa. Là, je vais terminer avec cette histoire de Fally Ipupa pour parler de ça. Musique, Fally Ipupa magicien ou azali magicien to azali nani. Donc, est-il sorcier ou magicien? Tous réunis pour descendre ont échoué hier au stade de Martyrs. Bato bazalaki réunis pour la course à tout bazala main. Meki koede wata main. En tout cas, bato ndisaki stade ndenge longo banite. Yangwana batuni Fally azali magicien tonini parce que lobby tozali ko s'attendre que stade pousse ané kendati kota changu. Stade de Martyrs tilelo etikali kaka wana est déplacé te. Malheureusement. Donc, Wata a peut-être réussi son pari, mais le stade est déplacé. Toyebite Soki Tokolobanini, Watanabe, héritier Watanabe, azali toujours ko potana ye naba fanatique na ye, kaka monoko makasi bato balobaka mingi, mais en tout cas, ezalaka nango kaka maloba. Maloba babanga yango te, et alakande ba action de zalaka elengi mingi. Bon. L'isolo mosusu tolobaki tozongela l'isolo ba électeur, il y a enrôlement ba électeur na Kinshasa. Donc enrôlement des électeurs ba parti politique ezali ko benga population ba s'enrôler makasi pour que pour arrêter l'hémorragie de l'incompétence du régime actuel. Donc ba parti politique opposition ba bina bato boya ko s'enrôler pour arrêter l'hémorragie ya incompétence ya bato oyo. Félix Tshisekedi pendant ce temps a kendeki na mbandaka akutaraki na ba jeune pe salaki nini esi suba promesse kuna bakotonga université à Sika. Lors du lancement de la conférence des gouverneurs de Mbandaka dans la province de l'Équateur, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la population abordant plutôt aussi son programme de développement local des 145 territoires de la RDC, les jeunes, je vous fais cette promesse. Mon mandat sera celui dédié au travail pour le peuple. Le programme de 145 territoires a déjà commencé. Je vais effectuer quelques visites pour évaluer. Nous sommes à la première phase. Dans l'autre phase, vous verrez des miracles. Vous verrez notre pays se relever. Tout cela pour que le Congolais se sente fier dans son pays, a-t-il déclaré. Voilà, ça c'est Félix Tshisekedi qui a reçu donc en retour des plaintes des habitants de la ville de Mbandaka qui ont présenté leurs besoins et leurs problèmes au chef de l'État congolais, notamment les problèmes d'accès de l'eau potable et à l'électricité et à l'emploi dans la province. En tout cas, Mbandaka a un problème monene ya mai pe le triki. Donc le triki kuna Mbandaka ezalaka makambo ezalaka pena matata. Même na Kinshasa balakisi biso mai ezobima na pompe ya Kinshasa couleur jaune okanisa mai ya makelele. Vraiment ezali problème makasi. Enrôlement des électeurs toujours dans Allemagne, la Grande-Bretagne appelle les Congolais à s'inscrire pour se choisir de nouveaux dirigeants. Nord Kivu, plus de 20 personnes meurent dans un naufrage sur le lac Édouard. Voilà. Masolo Ezali Yangowana. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter la levée de mesures de notification. Oui, Ezali 5 jours passés. De notification sur l'achat d'armes et matériel militaire. Donc, Congolais, tokomi na droit ko somba minduki donc to ka sangote gouvernement sombi. Ba mo pe ba lo ba budget ezali malamu makambo ezali kitoko. Mboka ezali ko tambola bien selon gouvernement.
bazali na mbongo ya kosomba pamba te budget euti na ba 4 milliards babi soki na 16 milliards. Voilà. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Au cours d'une réunion tenue ce mardi 20 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. Avec donc cette levée de mesures, les forces armées de la République démocratique du Congo pourront donc être équipées sans entrave. Tout en saluant cette mesure, le député national élu du Nord Kivu, Juvenal Munubo, a donc remercié la France pour le plaidoyer car cette résolution avait été présentée par le pays d'Emmanuel Macron. Il sied de rappeler que cette mesure intervient au moment où la RDC fait face à une agression rwandaise sous couvert du M23. Voilà. Donc, makambo ya agression rwandaise ezali toujours likambo moko bato tout basi ba dénoncer président Félix Antoine Tshisekedi de ça dénoncer qui yango très bien. Alors, bato nyonso baza koya koloba oleba loba agression rwandaise sous couvert ya M23, bazo loba agression ya M23. Donc, dans le langage ya vrai congolais, il faut ezalaka toujours langage ya agression congolais, agression ya banani, ya M23 sous couvert ya gouvernement ya Rwanda. Donc, makambo wana toyebake moto oya koya koloba kaka M23 zo boya kotanga Rwanda azali wrong. Voilà bandeko ba bolingo na ba maloba wana nde tosukisi émission na biso ya lelo. Tulingaki kaka to rappeler quelques titres très importants. En tout cas, on ne peut pas manquer de dire bonjour à nos amis oyo bavandi na mboka Kinshasa tope oyo bazali na mboka Manchester. En tout cas, balandi ya Rango TV topesi bino mbote mingi me tolobi na bino yambute olongba ndenge ntango kotaki oyo basalaki yango te na suka émission bameka kozala na bokasite tope na bolingo wana ya ko cliquer atako aimer pesima bosa abonner subscribe please. Je vous dis, je vous remercie. Et c'était votre présentateur, Rango Tsassa, Raphaël Gomatsassa. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci et à tantôt.